Amen, amen. Et ça là qui, semaine passée vendredi, il y a semaine où tu es au côté de le dimanche. Na comprenate, na vandi boye. Na samedi au roi nazali sous maïté. Or que zalaka soki mutalina kufa amiyeba akete nazo kufa nazo tika mokili. Makambo o ngai na mona. Natela ka bo bala moko tema na mai comme étouffement. Tema na mai ezali sous te dans la tela to mama moke. Na komi kotoka na komi transpirer makasi. Na komi komona ba malaise, vertige na yoka na vie na mai ko banda na bota mana na yoka vertige na te. Et pesinga misu molili na zomona lisute na lani na sentis comme ben na nzoto na sentis vraiment en tout cas ça ne va pas mayawa na zokende. To komi vendredi, samedi ça ne va pas comme. Donc comme dimanche, c'est une fête à l'église. Le dimanche, donc comme il y a vers 14h, ma papa, on a bengi, papa comme maman, ni no monanité. Nabi papa bosali bende bo bengi ngai. De nazaboye, nazabente ne na se sentir ma be makasi. Ma papa batima la prière. Basilisi, na ebisi mwasi na ngai. Tobe ma papa ngoye a prier. Badimisi mera papa a bengi papa bandiko prier, bandiko prier, bandiko prier. Or que zala ina mukolo ya dimanche befonga na kufa. Natika mukilo dimanche. Le dimanche on se voit comme on a peine que malatiki bana. Donc na sati na comme que na ba planète mo bonheur impossible na zo ba lisute na za na famille na za na bana na za mwasi. Bandeko nangai baleli bana baleli papa ke na bitobe na papa tinga ba prière tinga na prière melisina makile sumasia na minute on or que mutu o aki kozwa ngai le dimanche on a tombo kabimi abi kaka le papa ngoyo touti kosala tupo mama na bango akufa toteba maladi songolo. Mais tu es kolanda mama na bango mukolo mama na bango azokufa tu es kolanda na morgue totindi banyau bandeko na bisabino liwa mama na ngezala kisomo mama kufi lelo na hôpital lobi to es kozwa to ketite na morgue to kuta banyau balie mama na biso misu balie ba makolo to tomboka na morgue mais autrement ça le yate mutu dasa kufaki. Or que ça qui d'esprit mabe. Ndé na tango na bango ba ye to ba récupérer molimo ya mama ba yo kuta papa ngoyi arracher molimo ya mama na biso na nzoto na maboko na bango akei na ye kanda ona siko esala ki papa on toujours azona na biso kaka muto biso to ye to zwa to bando manipuler esprit na ye papa ye lisusu koboto na biso ye kaka na maboko na ye papa azande nini sa komisa to zongela bana na ye. Baye basilisa biso ndenge totikali bongo awa na chesa biso bisa tongana petit frère na petite sœur na ngai baye na batake matela nga na za mokolo wabi soki déjà si to take baleki ne baza suna forcité ale to bana na epa yaya ne ba yesu papa batake nga ba sentise intervention ya papa eye ba ndo to mokela papa tikeli biso bato ko bato biso vraiment to yeto so tozoki mama boye kobotola molimo tozobana lisusu yesu sobotola lisusu bana oyo ebandi yoza nani papa bien en tout cas ekosimba te bana oyo baza déjà na kati ya no hasard ke church ndenge eza bongo eza na eloko moko te obino bokosala kati na ye babandi koswana na papa babi rendez-vous na biso na ye bango na balabala lokola yo kobenga na biso tobimi na balabala tozozela basoka babimi to récupérer bango papa bilokuta papa tie biso na ba prière tie na ba prière papa bibo bangate ezala lobi tongo so ete lobi ma balabala tobimi pe na balabala tosambeli tobimi na balabala donc tant papa prière pour nga na se sentir siko ke te na komi mutu pour la bande ko biye ba sous te
ke naza nani naza na bana boyebo na ndesu bomuyiba te papa to appuyer pour na ngala satisfaire connaissance na ngezongi mais moi ma faiblesse kala ndenge ezalaka na uti na ba maladie ya presque papa bi boba mate ndenge ezabo tala bitumba ndenge leke